et ça les gars ils me pas si ouais rançon de la forêt to ebi aza papa bana mutu malamu doki tolo bana na linga na biso ba yanki tolo baka doki ouais ra mutameli mbongo parce que Redi a confirmé que na yebite bon ye pour même bagarde ne ba lobaki mbongo ça même na ngamo ba lobaki non pangi na ça na ba Congo to na zongi na opeso mbongo na ye moko bataki maloba te oh là là aza robot te ke batie maloba ya maloba ye moko matikali kopesa nga eloko moko te soki na kufa kambela atikali na nyongo na ngai likamute we na aza mpangi na yo ayo moko tango bozongo awa to akobenga ta mama apesa kuna likamute oyebi er na moni ye na télévision azo lela o bapangi ya bulungu babotenga batenga te nga moko na lobi yango nga be eza masumu nga na lobi yango na tema na moko te nga be eza masumu ozo mela bato ndeno lobi ma député est-ce que vous ne pas défendre bato yo moto mela ka bato est-ce que na député ko ke no sala nini yo ke no mela bato azolanda yo azolanda landi ti alandi yalanda alanda ça bien te papa nani frère Patrick a tout ye na présence na ngai abi Noël ya impangi na ngai Noël comment ngeke nata ba comédien na mputu me wante tezina ya ndi motivé vraiment ya mesalange inki ya na ye mtatuna ye wela zampangi ngana yeto sola na lingala te to sola na Kongo même atana ma era yo ki na zana hôpital na sali même vidéo na tindeli na tindeli ba Serge na tindeli ba Patrick ba lakisa yi o kanga motema bo mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro mbote na bino bandeko balandi ya radio local télévision bisika nyonso tu bozwami merci na confiance pe fidélité bopesaka na programme oyo radio lokole masolo epai wapi tokutanaka mpona kobeta masolo ya makambo ezali koleka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso bato ya mangala kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek bandeko bobengi biso téléphone leli mais papa Fiston comment se fait-il que y a des mots to moyen avion médicalisé ali komata yo to zonga information pona yo oke ko luka ete pona ni neseki bino tokendaka makambo malembe la pembe na pembe pour mona ki yandi mosi ali komata na avion sika bozo ko na pembe na ngai yeyo atali mobimba là faut vous dire que nzambe asalaka chaque jour yandi mosi yeyo azongi en ville pour la deuxième fois mbote na yandi mosi mbote ndeko na Fiston bonne santé non ça va nzambe azosala mais yo comme il a fait Afrique du Sud faire intervention médicalisée ni qu'est-ce qui ne va pas bon moto na moto combo de gens lobby yandi mosi combo wana ne pas donner à tout le monde il y a des mots ces explications belé na fait l'examen de tanga moko na zwanga moko le loyo il y a des mots aussi grâce ya chef de l'état na maman opanzi na ye maman Denise vraiment ba edenga na mata deuxième fois avion médicalisé ezanga na lukaka ngo te pona fierté no mo na état na yakanango soki ezalaka nzambe te mbela ngana za te ok ya di bosi oza moko ya ba ikoni ya mboka na biso d'abord tu dis que maladie oyo belaki eza maladie oyo King Keste emene ya kufa na ngompangi na yo ya bando ya bisa biso oyaka ba liboso baswanaka yo olobaka ozongi lokola mwana 17 ans bébé mais à notre grande surprise maladie oyo ya mibale to rechite esalamaki ndenge ndebandaki ndenge nini merci Fiston na yaki mba liboso ba opéra kinga cœur
bachaki nga valve donc na bien mais nalandelaka kisi normalement il fallait normalement nazala awa déjà le 5 janvier nazala na rendez-vous na cardiologue na ngai mais au moni na mboka tozala na problème ya élection tozala na problème ya élection na kotisa document na ministère ya santé depuis le 12 décembre le 12 décembre pardon le 12 décembre était le 12 novembre oui pour esala ke ma document nini ebima autorisation de santé bima comme ça et c'est après que déjà en décembre nazalawa mais compte tenu ya ba élection moni ba ministre ba donc ba kendeke ba campagne ba nani dossier nangana lelo eza na mesa ya conseiller médical ya santé donc soki ngana kufaka lelo mais conseiller médical azape na kati ya nini wana yango tokosenga na deuxième mandat oyo président azui batala batu nini ba ministre bakotia côté na bango batala bato batangaka ba dossier parce que il y a des gens nazo yebisa yo batangaka ba dossier te bazwa nanu na ba ministère bazwa bandeko na bango bachacha wana ayebi ne kotanga te bachaye non yo zwa ka ba courrier na courrier normalement il faut kotia muto atangaka il faut yeba dossier nini ba petit ou les urgent surtout dossier ya santé ce que ba monika ba batala ka ba chiffre ce que ba monika chiffre lobi yani mo sazo senga ministre mbongo nzo ba sengi ministre mbongo te mbongo uta na budget et on s'occupe de la finance vous comprendre to komi les 13 oui rabenginga abino pangi donc to sala na no réunion ngai ready parti à Santa ou à comment c'est quoi nani représentant à Victoria Sokat Walabi ils allaient dans un grand hôtel na salon Lubumbashi to sali wana réunion ils allaient un vendredi et to kumi kuna ils allaient jour en ils allaient qu'un embouteillage makasi tu n'as pas qui moi retard to sali réunion deux conseillers chefs de l'État bazala kiwana ba décider boy ba lobi ba leader ya bandundu wera ready yandi mosi na Victoria faut kita kikwit normalement nani azalaki mokentunga mais ya azalaki te ça fait normalement il fallait kende mais to comme mercredi na 23h30 makosa benginga makosa za muto ya wera avec non voyage za lobby na 23h30 a lobby ndako ezanga la binga na kasabo ba lobby do na zoya na oxygène aya pesinga $100 OK a lobby pesinga $100 a lobby lobby okende na Macron na le bonhomme reçoit bis comme ça au kitaki quit pour les 15 chefs de l'État donc comment il faut vous aller wera précédé pour hier que campagne na Bulungu kabi mais situation dans la vie situation tout c'est pas wera ozelago na kikui OK na longwe pe tongo 5 heures na longwe na komi kutu bis so longwa chance déjà ba komaki combo na matibis to longwe wana 6h30 to komi kikuit 19h et comment on bien c'est le comment bien mais accident na émission de konanga accident terrible c'est les bien mais ba place mususu il faut ba talangona OK vraiment to komi kuna bien yeba ke kolongwa Kinshasa kikuit go bandana no oleki mayantsele go bande mayantsele toke toleki maindombe toke toleki lofimi toke toleki kwango toleki mbakali toleki kwenge toleki kafi toke toleki lukula toke toleki donc ba mai wana tout ba danger ba mai wana donc ce qu'on longue Kinshasa ok kikui au commis bien il faut tiana au nom du père et du fils aujourd'hui nzambe merci oh là là na commis wana to commis 19h to commis na parking
ya Macron na bengi Serge Makoso abi biso to sala ba makambo awa pour la presse grave mais siko citation za ndenge nini ngana komi déjà kikwit to sala ndenge nini tina yeko benga Patrick azalaka pre aware okay alobi non yandi mosi bino tout na yo Patrick do kitana na epa na point Kwilu epa ya Sang donc hôtel moko eza wana avant comme point Kwilu place ozo loger ba nyonso baza kuna ba musicien Wera ba musicien Victoria ya Redi ya Mise yo kita wana na kompe na kutana ye moko kolo hotel to yambani to yebani déjà bapesinga chambre nazayenga moko balobi non chambre wana to pesi yo soki comédien mususu aye soki ça ya komi bokolala naye na butu na yoki makelele esoba ye baye na vie de loin nga lobi bon baza ba petit soki bayoki kenaza wa baonde baoya kotala bon comme on a ba fatigue nazalaki nango tunakoma kiwana naliai kotu te okay nalali na tongo ngalobi quand même naza mokolo naza nini quand même natala ba petit baza na tuni balobi chambre na bango eza balobi chambre na bango eza likolo omoni place yo eza na likolo yanga na mati escalier na ke na moni bango na kuti vie de loin na ne bapa na ba kilote ngabi boni ndenge nini ngabi ça va balobi ça va ngabi ndenge nini bampe batuninga ngabi non ça va naza bien bango balobi bon biso to yena compte ya honorable moko watu zokende diofa ngabi boye makambo ete balobi te makambo biso to yebi yango te ngabi siko nazanga moko batu ya babengisaki nga ni kotuna oboni olali ndenge nini oza wapi oza na chambre nini amoni bango te donc Wera somta mebaki yo kuna Wera yake fanda na ndaku ya kolotel wana ya zui ndaku aluwe ndaku kuna tiki biso ba danseuse ba nini kona face nanga na chambre nazalaki na 102 en face ba fille na ya ba danseuse kakol azalaki kuna na chambre mususu kakol peto na bande presse aza kuna bon ça va to lali na tongo tune fallait manifestation za na pokwa okay na se préparer pe na komi na 17 na so benga bayambaka te kabe me makambo eza ndenge nini 19h na moni makoso aye yandi motsala noki tokende makambo eza na stade tokende wapi na stade makambo eza kuna po vice chef de l'état koma non makasi kabe bon ça va alors na sokola rapide nakende obisi eza na se na sokoli rapide omoni comme nga naza nini place ya publique là le vin non pour na meka na mela kitsa attention là on a ça na se ba comprimer na meli toka ezala ki 3 comprimés il y a 5 mg il y a 10 il y a nini na 5 il y a 20 na ya 5 pas na meli qui vertige vertige mparamongo na fandi na mbe veli olagite non na quitté justement on met qui c'est attention sans pour autant lire na fandi na mbe olagite biloko zala côté olagite to ni ezala ki kututé eloko na kelemi vertige na fandi moi écoute na télémeza te fandi ti na bana mbe question ti tongo nazoka kabelo kabi non nazoka makelele te kabi non na 6 heures na nkulumi na ke na fongoli porte ya chambre na fongoli kalobi quand même soki moto azoleka amona ngai au secours na fongoli boy ka na tala boy na moni 2 filles
Kadogo na mususu yandi bosi kabe eza ndenge nini ngap ndenge nazawa moyen te wapi kakol comme ça na luka na mona wera vraiment pour nazonga noki ndi nazoyoka yango te balobi bato bakendeki depuis 4 heures du matin. Oh là là. Donc ndenge za boye biso ozomona tozokita biso ezozela biso na se po tokende bato asuka eza biso donc sala ngalobi bozwela ngava donc pokende bozonga kozonga Kinshasa lobelo ngo kufela kikuti ngana lingana nzamba azana ngana lingana kufela na mayumbo yo na fini ni sak ngana bomemela ngasa ngo saka muke nazokoka bomema te. Oh là là. Na fui bokisela nga bakitise ngana kiti na tokola ekutu te na latika tsibati na zaya nango pana se nga kanisa bis eza na se nzoka ifo okende na ya na cité kuna bis eza na dépôt à Macron besoin moto. Fiston, je te dis moi ton frère pas même 100 francs na poche quand le bon na mati na fui du daké goyebika bana iko puma bwana ngeke la monde non nata muno nswalo vraiment il faut être kwenda to komi ke na nina mako moto liboso ba matisaki na biso ba monde ba fanda na fandi moto liboso ba matisi ngai na piste ba 7h wana to matisi ko ba musicien wera ba komo bude ndene ndozokende boye wapilar donc simanwa donc bokende campagne mokondi ya mboka mbongo ebimaki siko bokomi bosale campagne ba pesi bino mbongo te bon ngai aba mususu bazwaki po relia lobi ya zwaki ba mususu bon ya ba musicien yo ba musicien baza bato na ye mais kaka na kati ya ka etozo ya po to komi wana balobi no na kanisa to futa ba bienga na no biso ba louer po na bino délégation bokende to komi wana ba maître bazalaki wana ba musicien ba danseuse to mati to komoya to komi na chauffeur ye mo sans réservoir to komi na to bando kende to komi na moi kaka donc wera kempangi na bando donc ce que veut dire wera apesa bino mbongo non wera il fallait apesa ya bango na si apesa bango po na nzela ya to komi ba loba mais ndenge ni to sali une semaine vraiment biso to ba père à famille mais mbongo il fallait apesa bino combien bon ngai en tout cas balobaki maître na ye na tuni maître nani maître ninja mbote na yo ninja na yebisenga na bimindenge ne yandi moti sala calme très ake bulungu masolo eza carré pona yo mbongo no eza kobanga no te combien ozwa mbongo bon ye $1000 ye akoyeba na yebi ko to te mbongo ona lelo so eza combien que tomate na bis ya bis nanu ba musicien andi mosike mpangi nange azala ba musicien mweso nange mumu vanda présent ba musicien ke na tuba mais pidia hiver yo ina bakamba tina ka c'est pas bien donc ba musicien bazwa bango mo bazolo bangana so kana fa na ngana ona fa na deuxième chaise. Ah, mais dernier, vraiment, tout ça une semaine. $29, tout ça la nuit, donc, comme ça, il y a un petit chauffeur. Bisso, il va louer pour na bisso. Comme bisso, c'est là qui vide, c'est là qui minute. Chaque arrêt, va commencer à battre. Oh, il y a des fois qu'on va mettre la bunda. Ona owela tiko fallait ko tia mutu moko azwa mbongo ekomi mutu na mutu ayo toki mutu aye ngoya zwi mbongo bi non to tsa ba musicien ba zwi mbongo te babadi ko sala commerce na kati ya bis ndambo bazwa ki donc ezaya muke ba komi ko profiter na ba passager na ba passager kiko ba coopérer na chauffeur pe comment zala ye mo amoni yango denda yango yo kazoya eto komika na kati na yebi te oyebi ndenge ezalaka ba pire presse bazalaka ye moko mwana mama abengi danseuse moko
pesanga kombo ba musicien basolo ba bazwi mbongo te sikoyo mabekoti musicien mo bazolo ba oyebisa ye moto ayebisi ye apese bakombo ya batoyo oyekeske tozongi malgré nazale malade nazosera orchestre mwana mama mepantane likona kambo na nakomi le 16 nzoto ezalaki bien te nalali na tongo nake directement hôpital kokota na kote hôpital mbala moko batianga na nini na réa donc nga nasali 2 semaines na réanimation na kati ya kini na médecin de nuit banaki kwiti eleki bakufa na kati nzambe aogarde donc kolongwaki kwiti na koti na réa babimisinga ambulance ezwinga avion médicalisé ezwinga nde nakomi awa grâce à chef de l'état na mama Denise omoni yango makambo mbongo kutu nakomolandela te oyo basalinga eleki kutu mbongo na ninga nazwa ozo comprendre donc nayaki ebembe donc motema na ngai ere batalinga nazo motema ezobeta malembe donc moins de 30 ozokufa muke même bambédison toyaki na bango po batiaki nga bapareil à partir ya hôpital na ambulance ngi na avion nazalaki na nde naza wana bazokwambalenga ngai kaka na bapareil na ye awa tokomi na 1h du matin mardi na tongo baoperenga tokomona opération oyo ya liboso ya mibale yango oyo do ndenge naza awa batinga appareil oyo eketi na motema do naza na biloko mibale eke na motema ya liboso yango oyo ya mibale yango oyo donc eketi na motema donc ndenge naza awa nazo respirer grâce à appareil oyo donc naza na appareil na kati ndenge eza boye nasalaki erreur na ntombo donc ndenge aza boye place bareyo eza nakoleka te donc yango moni naza boye ya nalobaki natindi madame 2 fois nga na reya kabi ya te eloko te akepa awera akomi na ndako awera exemple azongaki na nde azongi na pokwa na tongo nga nalobi no nayoki azongi kende madame akei madame nanga témoin akenti na ndako awera bafandise balobi no azolala madame azeli ti 12 heures atiki nga na hôpital tokomi ba 13 heures madame abengi nga alobi tobengi bayebisi biso bagarde bayebisi nga na mayele ke aza na ndako mais bamosusu balobi abimi soki oza na moyen benga ye nasenga kutu badokter na nini ngai est ce que nako utiliser téléphone na benga wera na bengi na sui allo mpangi ebwe non mpangi pilangi tosole na Kikongo pilangi leo muke na kati ya hôpital madame ke na nganda madame ke na nganda na nzo nange sala tout sosilanda ta kima moi quelque chose vutuka ta mbongo ya transport ya vutuka wera yebisinga boye mpangi ndenge naza boye naza na bakongo naza na bakongo nakosala 4 jours donc soki nazongi après 4 jours nakobenga yo nafanje pe nayebisi madame alobi nasalanga bizonga madame azongi oyoki madame azongi 21 azongi kapeka na hôpital après 4 jours wana kakaka na hôpital solution nano bazobunda moni na makambo ya baélection nazo comprendre te natuni kutu même badokter ya nini ya médecin de ningabe koyebisanga vérité soki problème eza soki nakokufa comme ça naluka
soki na kosonga na ndako na bon ça va testament bloco Dieu grand natindi madame deuxième jour akomi kuna alobi non na sawa pas ouais la souche et pas ouais mais ouais c'est au 4 jours deuxième jour après 4 jours après 4 jours na monité na zo compter te malgré na za malade natindi madame alobi akomi ko na veille le 27 azo kabola biloko na ndako na ye oui bazo kabola badani soki basoso bani madame ake bagarde babengani madame mwasi artiste epesinga kanda babengani mambo alanda babengani mami babi président zate mikolo oyo akomolala ne na hotel na ville azate oh là là na bengi mami ngana zonga hein to koli pe na pasité songa madame azongi nazo yebisa yo madame era yokaki azana petite sœur ne moko ake ayebisi alobi nayebi place redi akataka so ake na madame na butu na ba 23h na salon na baboni redi alobi mais ndenge nini mbongo si tozwa ndenge nini yandi mosi mbongo bapesi yete wana redi ayebiso ndeko na nga ata malobi no balobi kutu redi alobi moya pesa yo numero ya moto wana eza te tala kaka ye mpe azobanga nga nalobi bo problème eza te ndeko na nga tofandi samedi mokonzi moko abengi nga Shaka Congo yo kaka benga mbote na yo Shaka Congo mosa wapi na bino na sana hospital alobi mokonzi abengi oya kosoda bana ta soso la fête na bengi mwana ngano weli ngano bi Shaka Congo bonjour comment tu vas bien Shaka Congo akezwa mwana tina ndako bake kota delfo bapesi mwana carton soso sac à loso aye nango na ndako yango bana batikali kolia mokonzi wana era tobi me wapi yandi mosi ayebite yandi mosi azana hôpital hôpital okendo tala nano situation na ye eza ndenge nini yango moni ready Blaise Boula Odo Shaka Congo baya kotala nga tin hôpital baye kotuna ba docteur eza nini problème ayandi mosi mala moko ba docteur baye tse non makamune eza nini eza nango eza problème de dimanche bazo évacuer na première dame wana samedi donc moral est comme zonga dans mon dimanche avion payé qui bezinga na ikomakiawa na ndenge makambo eleki nango bien oui ezate que on nazo critiquer te mais ndenge biso wana esalinga imoko pe pasi we rançon de la forêt to ebi aza papa bana mutu malamu doki toloba na lingana na biso ba yanki toloba doki wera mutameli mbongo parce que Redi a confirmé que na yebite bon pour même baba garde ne balobaki mbongo eza même na ngamo balobaki non pangi na sana ba Congo toki na zongi na opeso mbongo na ye moko bataki maloba te oh là là aza robot te ke batie maloba ya maloba ye moko matikali kopesa nga eloko moko te toki na kufa kambela atikali na nyongo na ngai likambute wera aza mpangi na yo ayo moko tango bozonga awa to abobenga ta mama apesa kuna likambute oyebi er na moni ye na télévision azo lela o bapangi ya bulungu babotenga batenga te nga moko na lobi yango nga bi eza masumu nga na lobi yango na tema na moko te nga be eza masumu ozo mela bato ndeno dingo bi ma député est-ce que vous ne pas défendre bato yo moto melaka bato est-ce que na député okendo sala nini
donc enomela bato azolanda yo azolanda alandi alanda eza bien te nani frère Patrick atuna ye na présence na ngai abi Noël ya impangi na ngai Noël kuma ngeke nata ba comédien na mputu me wante tezina ya ndi motivé vraiment ya mesalange inki yaya na ye mtatuna ye wela za mpangi ngana yeto sola na lingala te tosola na Kikongo même ata na maera yo kina za hôpital na sali même vidéo na tindeli na tindeli ba Serge na tindeli ba Patrick balakisa ye okanga motema boy mais on peut te comprendre si vous avez la campagne à chef de l'État il fallait quand même ça nous montant combien conseil on a fait sango na ba comédien nyonso na ba musicien nyonso tous à la lokoso na noté protocole d'accord ezalaka ata ba ko pesa yo 1000 francs ezala na papier ata ba ko pesa yo nini ezala na papier po ndenge na komo lela boy ba ko tuna wapi preuve la kisa preuve boyo kana kike o sala campagne wapi preuve donc to sala lokoso te même babilo to sala kanyoso o sala publicité zalana protocole d'accord na yo place ko la kisa ta na avocat alandela yango okende campagne balakisa yo nini eza te babengo na telefone surtout nga na mona ki $100 nga be ate oyo transport apamba kikuita wana $100 seke na obima na ba 10,000 tala ndenge mobini azoba ne ba futie kwanga pamba zaki eloko kolia nango na kweya ta na piscine aero soki mai pota tembela na nageli binoa vraiment merci à tolier eza fin du monde te yandi mosi azan fort Maman Denise a zongi singa na bomoyi, Fati Beton zongi singa na bomeyi, na bomoyi. Donc ma boko ba katite, en tout cas na ngozwa nanga. Munoko eza, malobe ezali, munoko nanga yango. Et puis théâtre na salaka. Soki okosaka ba artiste oyo ba parvenu. Pas moi j'ai fait l'INA. J'ai fait l'art dramatique. Mais bakamuna salaka eza ya classe na atanga na ina bon les Kambouté et pesi biso pasi mingi pena yo kombo na yo Noël kombo ya Ngiama Noël mais les Kambouté boke bampangi ata ya Patrice Robeki yango to ile ke maluba ya Patrice ko kokisema so wera kebeta Zenith malo akoma ya ndimo shi Kambouté bo non d'ailleurs même babo ina fondation ma bakam place baba kele la tana Zenith qu'est-ce que je vais aller faire là-bas que mon peuple on a en Afrique d'ici tango na ke kuna ba ko lal sanga na école hein ou bien na foyer tango maman kenda ki pa Redi Amisi a pensé moi quelque chose Redi bon wana na yebité les Kambouté bon tango komi awa parce que ça que des opérations en Afrique du Sud tango yesusu ba médecin ba ki qu'est-ce qui va pas ça dit Rechid pour nani Rechid na sala kinano que Batma care comment faible yango c'était dit à quoi pour lui a quitté jour wana toni ko et puis na ba médicaments na zwa ki wana yango sala kingani no ba kiso na melaki sur ba fungola ki pota ba sali sous personne mususu oui ba ça non au moins te coopération ni bosso ça ya mi balé ça donc ba sali deux places OK mais ba nini no ce que na motema les Kambouté tokozota mingi te pour aux appeleurs opema on se sololi awa nini auto bakisite ko bakisa pour na chef de l'état basungio mbala mibale yango yo na yebiki bande ko ba comédien ba collègue na yo ba koloba loba pour na nini ye kaka bakenda kana bisote mais muta na chance na ya boto malango moi le loba suka to sisa biso bon le loba suka na zo souhaiter nous souhaitons félicitations à chef de l'État pour le deuxième mandat. Le deuxième mandat, et l'autre liboso va sali, ou ya sali, na ba réalisation à ça là,
eza nanu oyo ya koévacuer nga na ya na Afrique du Sud. Vraiment wana na tengi yango na ba étudiant nyonso na bano bazana bazosala ba examen d'état questionnaire wana ekoya na koyebisi bino ekoya quelle est la réalisation que le chef d'État avait fait quand on l'avait nommé réélu encore réélu. Il avait évacué Yann Dimossi en Afrique du Sud avec l'avion médical. Yango. Vraiment, félicitations, 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 Maman Denise, Maman Denise, na oyo sali, même nga moko na bandako banga. Kabe, il y a les bossons salaki. Est-ce que mi balé à sala? Mais maman za maman. Nanjili président Lobakiango. Nanjili chef de l'État Lobakiango. Alobi ndenge za boye a présenté maman. Avec moni maman. Nga moko na ko sala nyonso te. Makambo mosusu maman salaka. Donc au côté que ezaka kangai. Donné na za boye. C'est le chef de l'État. Mutu atsali ke na yawa. Pona ba collègue na nga o bazo loba loba. Kakaye. Non, il n'y a pas de problème. So nga nazo bela motema. Bela ta rein, ba komema yo pe. Bela ta mutu, bela ta litoi. Hein? Ou bien bino kombo mesa na nene bambasu. Bambasu baswana kango na kili. Yango peut-être bozo zo ba avion médicalisé te. Et puis mawa bazala na mawana yo. Bazala na mawana yo. Naza mutu abatu, nanga na problème na mutu te. E koma nzembo te ono ba meli yani moti mbongo na wera, naza nanga likambo mutu te mbongo wana pe linga ke salanga, linga soma ngo pe ndako te, linga na sala ngo nini te, alia na ye. Comme asala ba dépense trop pour abima député. Et que abimité, moi ba mbongo nanga wana récupérer ça, comme ça tu vas faire les dettes. Il y a une campagne en Ngesi. Bon, aux Afrique du Sud, à part yo artiste Mounene, les Kinayo, c'est les yo, en Afrique du Sud, le monde qui sur le téléphone, moi vidéo mouké, ça me panzani bakangi c'est les yo, ça na kraka, na ba député non, il faut vérifier l'information. Donc, il y a une vidéo clip. Vidéo, clip abandon ça là, tout solo le penaye, même na si c'est les yo. C'est les yo en 2000 combien kala mingi te auto sala clip abenga kinga tokendo sala ngona kimpoko mboka ngo eza na sima ya mozole ya papa Etienne Tshisekedi wa Mulumbu na kimpoko avant ma ya ntsele to sala ngona na sele yo na tuni esele yo mais bino pona nini bo monelanga soki clip eza na kimpoko place bakolia batondolo bakolia bampuku ozu yani moto memi aoye na Cape Town place deux océans ekutana pola nini omemi nga te na yebisi yepe nga na lobi non nazawa vraiment na yaki so alobi aboni yani moto ngami naza bien mais ba melinga le président Théo Mema bakotona non président Théo Mema nga nazo pese mbote président Chilamwinda Théo Chilamwinda non c'est la code non c'est la code président et puis maman Charlotte Kaput vraiment mbote à trop docteur Mayoyo docteur Songabao bambote à trop bana kine tout mbote ye moi yeyo dessin animé. Voilà, mesdames et messieurs, c'est avec ça que nous bouclons cette émission, je crois, entretien oyo pesibino ba précision et pas puis ndengeni ni yandi mosi icône ya mboka na biso ya comédie asala ki rechute na ye Olandi yango. Grand merci à Michael Josh, sponsor officiel ya chaîne oyo depuis les États-Unis d'Amérique dans New York. Oui, Michael John. Merci Nabino, merci merci beaucoup. On se retrouve prochainement avec un autre numéro de l'émission Radio Lokole Masolo sur votre chaîne Radio Lokole TV. Chap chap. C'est bien.